Yoza na pouvoir ozamwa na Congo 100%. Makila wana eza pa na yo eza ya ba Congolais. Est-ce que vous comprenez que peuple na yo nzamba pesi ezo nyo kwa? Soko zo comprendre nzamba ko longola yo. Mais kolinga te nzamba longola kana pema na nzoto alongoli histoire na ope limwe na mokili. Zamba za lelo komoka linga sala na Congo. Oye ko ningisa monde entier. Zambé a frappé Moutounion surtout oaza même pemeni ya président Félix oazo sepel na makila ya Congo etangaka mais yali aka atongaka mapango mais Congolais azo souffrir. C'est le temps de l'Éternel na Congo. Ezata ya Kabilate, ezata ya Félix te, mais ezata ya Nzambe. Na sima kobondela, tokomi kobondela pona mboka lolenge ya momesano biso tosambelaka pona mboka. Na sima kosilisa kosambela pona mboka ya kozwa pongi ya kozwa répondre ba 4h30. Na moni na sena ndoto 3 personnes bazoya. Bilongi na bango ebanaye komona na te balati banzambala ya pembe. Mais suki na bango lokola bata maboma mokobo suki salité bazo poussa melongi na bango so na tel na miso nazomona miso te nazomona éclairage makasi. Baye balamusinga lokola na lala ki même na ndoto basiminga balobi yaka omona makambo ezoleka. Babandi komatisanga na ngomba tokomi na katikati ya ngomba bazomatisa ngai na tali sima nazomona lisusu lokola mokile tikali na sema kasi nga nazomata lokola likolo. Na tali pembe nanga batongo misato lisusu bazate me bakomi likolo balobi pusana sala makasi o mata o komesika biso tozali. Nga nazo poussa na bango bazo tambola dans l'espace nga nazo tambola pena na ngoma nazo mata malembe. Tango na komi na suka ya ngomba namoni lumière makasi place yango lokola bazo fongola porte yango bazo fongola kiti moko ezo bima mais na kata kiti wana namoni eloko te mais namoni mwinda makasi mais mongongo moko ezo bima na mwindo lobi tourner tale sika wuti na tourner na tali namoni na sena mokili ezo mona zamba moko munene babitala na ngambo mosusu sika yo esika ndeke wana zokende namoni ndeke moko ya pembe baniko ke na kati ya ngambo wana namoni bandaku batongi place wana esusu zamba te me komi lokola bandaku batongi na kati ya bandaku wana namoni ba autorité ya mboka na biso bavandi lokola réunion mais na kati ya ba autorité ya mboka na biso namoni ba autorité misatu ya ba pays voisins ya mboka na biso. Namoni président Sassou ya Brazzaville, namoni président ya Angola oya zalelo na bosani kombo na ye, namoni lisusu président ya Rwanda. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Zamba Pambola yo, moi Nzambe nyonso zolanda ngai. C'est votre humble serviteur, le prophète Pachi Bomolo. Na memeli yo message oyo. Et consonner ngana yo bato tozana makila ya Congo. Bato yo tozana posa ya libération ya mboka na biso. Bato yo tozana posa Congo ekende liboso. Avato bana message na biso tozo bondela na Nzambe, Nzambe apesi biso temps, Nzambe apesi ngana yo souffle de vie. Nzambe ya papa na biso Aidi Nabala, Nzambe Congo, Nzambe na milimo bantoma pe ya basakoli ya kala. Yesu momo eza ya yo, tikete nyonso zolo mama awa. Ezala elobeli na yo kati na biso po ete peuple zolanda biso ebika. Longoli nyonso eza satan na ba sentiment, nyonso eza la musika na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen. Zamba Pambola yo Congolais yo zolanda ngai. Congolais oza musika, oza na mboka ya bapaya. Pasi na biso ezalaka mingi tango tozo pesa ba message
mais en bato yo bazana miso bonzambe te bazo critiquer bazo lobelango na lolenge na bango. Bible zoloba ete ala ke la mamabe o lobi makambo uti na nzambe te. Tozo ya koloba selon bisote. Tozo ya koloba selon ainsi dit de l'Éternel. Ce qui nzamba lobi ne tozo ya pona ko pesa message. Tozo ya te po bisoto lali to la muki to kanisi to bite to ya ko pesa message. Non. Mais tozo ya pona ko pesa yo message yo moto yo sambelaka. Yo moto zana posa o comprendre et le belina nzambe. Ma yelo belina nzambe banda lelote e banda utakala. Et comme qui na moment moko roi moko alali aloti ndoto. Tango aloti ndoto a comprendre yango bien te abengi batu baya bayimbola ndoto. Moto aloti ndoto abungisi yango azana posa mutu moko ya ayebisa ndoto na ya lotaki. C'est que za nini? Eza lokola yo posa a ozana ba problème, ozana makambe belé. Ozana poso yeba nini nzambe akoki kolobela yo. Mawana muto ya kosaka na makambo na nzambe parce que mokolo ya suka muto akoki ko juger ezaka Yesu Masia. Yesu oyo apesi biso mbale souffle de vie oazo bate na biso. Lelo aza capable longola pema ya muto moko leki liboso na yo. Aza capable longola pema même ya ba papa. Eza ba miso ba kufela ba papa ba maman bazalaki ezalaki la volonté de l'Éternel. Mais lelo nzamba pesi biso message oyo. Na mukuse koloba ete nzamba pesi ngai message oyo na pesa yo ezanini. Ezana ba Congolais belé baza komi tuna. Pourquoi mboka na biso ekobongaka ba prophétie ba message edimi ebelé. Pona mboka na biso. Tozaki na mabondeli ya 40 jours oyo ezosila jeudi ya lobby. Tozosilisa yango parce que tozo préparer séminaire na biso ya 40 jours tozo parler c'est Exode. Na sima kobondela tokomi kobondela pona mboka lolenge ya momesano biso tosambela pona mboka. Na sima kosilisa kosambela pona mboka ya kozwa pongi ya kozwa répondre ba 4h30. Na moni na sena ndoto 3 personnes bazoya. Bilongi na bango ebana komona na te balati banzambala ya pembe. Mais suki na bango lokola bata maboma mokobo suki salité bazo poussa melongi na bango so na tel na miso nazo mona miso nazo mona éclairage makasi. Baye ba la musinga lokola na lala ki même na dodo ba siminga balobi yaka omona makambo ezoleka. Babani komatisanga na ngomba to komi na katikata ngomba bazo matisanga na tali sima nazo mona lisusu lokola mokile tikali na makasi nga nazo mata lokola likolo. Na tali pembe nga batongo misatu lisusu bazate me ba komi likolo. Balobi pusana sala makasi o mata o komesika biso tozali. Nga nazo pusa na bango bazo tambola de l'espace, nga nazo tambola pena na ngoma nazo mata malembe. Tango na komi na suka ya ngomba namoni lumière makasi place yango lokola bazo fungola porte. Porte yango bazo fungola kiti moko ezo bima. Mais na kata kiti wana na moni eloko te me na moni mwinda makasi. Mais mon ngongo moko ezo bima na mwindo lobi tourner tale sika wuti. Na tourner na tali na moni na sena mokila zo mona zamba moko munene. Babi tala na ngambo mosusu sika yo esika ndeke wana zo kende. Na moni ndeke moko ya pembe baniko ke na kati ya ngambo wana. Na moni bandaku batongi place wana esusu zamba te me komi lokola bandaku batongi. Na kati ya bandaku wana na moni ba autorité ya mboka na biso. Ba autorité ya mboka na biso. Ba vandi lokola réunion. Mais na kati ya ba autorité ya mboka na biso na moni ba autorité misatu ya ba pays voisin ya mboka na biso. Na moni président Sassou ya Brazzaville. Na moni président ya Angola oya zalelo na bosani kombo na ye. Na moni lisusu président ya Rwanda. Na kati na bango na moni deux présidents ya mboka na biso Congo. Na moni président sortant Joseph Kabila. Na moni Félix Tshisekedi oya zalelo kati na biso. Bavandi baza kosolola.
Na kati ba bazo solo na moni kaye munene. Na musika to vana ki nazo mona bazo la kisangai lokola. Batu wana baza na se. Baza koloba, maloba bazo loba ezo yokana te, mais nazo mona ba signature. Baza ko signer lokola papier. Mutoyo na tuni pourquoi zo la kisanga makambu oyo. Nazo mona bato tozo la kisanga na yebi bango na mona ka bango na ba télévision. Mibale bazana baza ya biso ya mboka, même susu oyo baza ya biso te. Azungai abwakinga na ngambo ya este. Abomoni ngambo ya mboka na yo esi bateka yango. Ngambo ya mboka na yo esi bateka yango. Eza na bato bateki ngambo ya mboka na yo. Abi nyonso bozoloba, bozobondela, eza na bato oyo bavande esi bateki ngambo ya mboka na yo. Omoni groupe omona ki wana bavandi, oui. Basigna déjà ba papier, bateka déjà ngambo ya mboka na yo. Batekela banani, batekela ba pays voisin ebele ya mboka na yo, na ngambo ya est. Abandi ko bisanga ke etekama nango déjà kala. Na tunye pourquoi muto mususu la kisinga oyo aye na ye kaka mikolo na mboka oyo. Aye na ye kaka kokoma bokonzi mikolo na mboka. Ye azanani na kati ya groupe ya bato wana babi ye baye kola kisa ye kake kosala eloko moko te na ngambo wana ya este. Pourquoi ezan déjà toteka yango na bato bayika ko présenter lokola bato oyo batekela bango ngambo ya mboka wana. Abi soki bobondeli te, soki bosangani lokola bomoko te botika kokabwana, bokozanga ngambo wana ya este 30 ans, 40 ans plus tard. Ezana batu oyo baza ba congolais te esa bavanda déjà kuna na ngambo wana bazo welela na ba congolais mabele yango zongo na bobo manezo se manifester batu bazo kufa toujours na mboka wana este wana batu bazo kata na bakingo batu bazo zoka batu bazo lela à chaque fois na ngambo wana. Pourquoi eza bato e basomba mabele wana na makila bango balingi teke bakolo mabele ba hérité na mabele na bango. Nini sali eza richesse ya mboka na biso moko Kongo. Tango bayebisinga bongo babandi kokitisa ngai babizonga kende bondela pesa message oyo yebisa congolais atika koyimaima bosanga na bokoma moko na bao bazali banda na bino bato bozana kati ya mboka bosangana bosauve mboka na biso bosauve mboka na bino. Ngai Zambe soki bosangani na kozala elongo na bino pona ko sauver mboka Congo. Na sutuki bo ezaki ndoto. Nini na ina bisayo? Eza message o na ina biso congolais ke eza na batu oyo si bateki mboka. Batu si basangani bateka mboka na biso Congo. Na kati ya groupe ya batu wana bilongi na moni mibale eza bilongi oyo congolais le azolela na bakombo na bango. Nyonso tokoki kosala mais to bateliwe ezali lelo koza la bokonzi mais lobe otika pe pouvoir. Tozalaki na président Kassavo azali susu na bombo ete président Mobutu aye azali susu na bombo ete Laurent Désiré Kabila ye azali susu na bombo ete. Attention kombo le kaka mais mboka etikala. Message on azo pesa ngo na yo moto bundela ka mboka ozana posa mboka no ezala sauver. Bible zolo bananga nini? Bible zo banangai na ina tanga Bible mukie pona o comprendre eloko nini tolingi toloba. Tozana 1 Samuel chapitre 16 verset 1er natangi yango na kombo na Yesu Christ Masia. L'Éternel dit à Samuel: car cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël.
remplis ta corne d'huile et va, je te verrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Pourquoi Nzamba Zol Dongola, Nzambe Moutou Atchaki, Saoul, mais Azoboaka Saoul, Azoboya Saoul. Pourquoi? Bible obete Saoul, Abanai Kosala Lisusu, Oezalaki Kosepeli sans Zambete. Naina Loba Likambo Oyo, et pas président Ouazalelo, président Félix Tshisekedi. Verset Oyo na pesango epa na yo. Yo moto ozolanda biso. Soki oyo ki message oyo, oza proche na ye, lakisa yango. Zamba pesi mboka oya tse na bokonzi. Ayoka mingi nzambe, mais ayoka mingi batute. Pourquoi? Zambé soka te yo soko tamoli mabe longoli yo aza capable de tambo to mususu. Makila ya congolais est commis déjà na trône ya bonzambene. Congolais les mingi, Congolais souffrir. Congolais chaque fois les la kaka. Congolais a comme sujet ya monteri même na pays ya bapaya. Mais Congolais zana bozu on zamba pesier. Congolais zana bozu on zambe a pesier yango pour hériter na bozu na ye. Yo zana pouvoir ozamwa na Congo 100%. Makila wana eza pa na yo eza ya ba Congolais. Est-ce que vous comprenez que le peuple na yo nzamba pesi ezonyo kwa? Ce que vous comprenez nzamba kolongola yo. Mais kolinga te nzamba longola kana pema na nzoto alongoli histoire na ope limwe na mokili. Zamba zale loko moka linga sala na Congo. Oye koningisa monde entier. Zambé a frappé Moutounion surtout oaza même pemeni ya président Félix oazo sepel na makila ya Congo etangaka mais yali akatongaka mapango mais Congolais azo souffrir. C'est le temps de l'Éternel na Congo. Ezata ya Kabila te, ezata ya Félix te, mais ezata ya Nzambe. Soki boza makila ya Congo, ezapa ya Joseph Kabila. Soki boza na makila ya Congo, ezapa Félix Tshisekedi. C'est le moment ya ko libérer peuple oyo bino bongo teka. Obino si boteki po bango bakufaka bino bo hériter bokonzi. Kanda na Nzambe ezali ko na bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo. Yo moto nanga. C'est votre serviteur prophète Pachibomolo. Numéro nanga ezali plus 243 89 227 44 47. Plus 243 89 227 44 47. Tozana posa Yesu nde alobela biso Yesu asunga Congo. Yo Congolais ozawana sangisa bandeko na yo to sangana na bino ba kombata boza libanda ya mboka. Na biso batoto za awa. To koma na ide moko to sauver peuple wana oezo kufa na este. Yo zolia na poto ngana zolia na Kinshasa. Me bango kuna na este chaque fois mito ezo kata na makile ezo tanga. Baza bandeko lokola biso. Bate kami déjà. Pona bo mengo eza na se mabele na bango. Et pas ya étranger. Yango étranger bazokota. Mais na kati ya kote kama wana ba Congolais pe baza na kati. O ba benga ba konzi ya lelo. Zamba lola apambola biso. Ciao.